ngana no ça déjà na ba oyo basala ba théâtre na no sala jaki baliwo ebando koyaka muto libo so sala un grand maître oyo ano sala ba nga non yeko sanza ka mbongo sikondo do fandi awa yango awa te nazo gamera na ko benda do yango yo $110. Yango. Est-ce que ça va changer mon père? Où est-ce que benda vraiment benda ko izambongo uti awati na basuki bakoko na ngaiti donc na basuki bakoko kasi te bakoko na bango bazali ko sala makambo bango ti yebisanga ka journaliste siko na ko sala ndeni bakoko yango na lakisi ke mutu kana posa kokoma na mbongo ebele aya epa ya banzambe ba opesa ye nkulu ezate lokola fa umela l'occasion opesa numéro na pas téléphone na umela kana sala ka bote banzambe ba umela ka te na o ezali au secours ya ndeko osoka po nango pe tozaka na papa masoko tozaka na ina matadi ndako na biso papa masoko za place moko OK na lobaka yango ba fifi ba fifi bango nyonso ba théâtre wana na pesa bango ya boto kutana utuwenga na bango ya boye omoni ba nyewa ntango zo bisa ya il faut luka na protection c'est-à-dire le roi sous forme ntango yoko lobeleke il faut luka na protection ya omona ngo mabe OK biso kotaka ba jewana te OK bazaka ba place na bango bakenda kuna yango ni bazo kufa bango moko tangi nanga comédien moko nini ya mwasi na mobali o basana ba tipo aso na protection ba chile poisson sans jango mutu azali on a koyeba pété hein mutu azali te mais vous avez proche que ba musicien je vois déjà toi on a deux dates moi ba grand concert notamment il y a Fali le 29 octobre et puis Héritier Watanabe il y a Tembe on a concert le 25 décembre est-ce que faut déjà ba ya pour na makambo posta douane za facilité quand même et teke ngai nazali guide spirituel nazali monoko ya banzambe miso ya banzambe na koki ko sala promotion te na ba musicien oyo ta mosusu epana nga te c'est-à-dire na miso spirituel mona ndeni non ezali bitumba bango ba yebi ba place o ba kende na ba loge na bango ya mabe ngai na koko encourager te bana nzambe ba o ba sana ba loge ba kotela ba loge ya mabe na ba sentiment wana parce que ba kufa ezaka ba na ba bloc wana uyebi kala ba concert o leka ya wenge 4x4 uyebi ke ba to ba kotela ba stade ezana ba to musupe lelo ti lelo pe ba baza so invité ba koti na bibi ba koti na kati ba morke to sala trop héritier ba no répéter ka na biso na Milouz aux récompenses mais non a no répéter ka et homme na Milouz tout le monde a yebi yemo gogani a yebi ozolanda yimoko ayebi na bakisi njo bango nyonso banoyaka korepetaka na Milouz tout le monde nozomona bakota na kati ya bayebi donc soki lelo tolo basu pourquoi na se donaka so na musicien te parce que kufa ya grand maître Sony et Chomo bazala te baya te donc regrette mais mutu oyo na mona etake artiste et comédien c'est ça il feature ça. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver tellement nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones Android, devant vos laptops, devant vos téléphones intelligents. C'est le vôtre Ben Mavembo, les positivistes. Merci beaucoup de la marque de confiance que vous ne cessez jamais de témoigner au nom de toute l'équipe de notre belle chaîne. Merci en tout cas à vous parce que vous avez été toujours présents quand il s'agit de commenter, de liker, de suggérer. Parce que ici, nous le disons toujours quand on parle de tout ce qui est de l'actualité. Et laissez-moi vous dire que cet après-midi, au moment où nous réalisons cette émission, je le réel plaisir de recevoir pour vous quelqu'un qui est un peu spécial. Et dans sa spécificité, on va essayer de parler sur beaucoup de choses pour essayer d'aider les gens qui ont des problèmes à travers le monde entier. Il s'agit de quelqu'un qui est très spécial, encore une fois de plus, passez-moi la pathologie. Mais avant de lui présenter ouvertement, parce que vous comprenez simplement que je ne suis pas seul sur ce plateau, mais j'aimerais d'abord bien remercier vraiment mes miens, en commençant par le potier, le père du moment, Jérémy Oka, la voix de Chicago dorénavant. Et je dis aussi un grand merci à messieurs le journaliste Barizi Baza, merci beaucoup à toi, et merci à papa Simon Mavembo, la qualité souhaitable depuis Switzerland, et sans oublier papa Flavien Mavembo, le chirurgien dentiste par excellence, maman Émilie Mavembo, toute la famille Mavembo, vous qui me soutenez de près et de loin, en tout cas on est de cœur avec vous. Mais laissez-moi vous dire, chers internautes et nos abonnés, parfois dans la vie il y a tant d'autres sujets et c'est beaucoup plus, il faut vraiment creuser les détails très significatifs parce que l'ignorance c'est un vilain défaut, l'ignorance c'est un virus et donc il faut sortir de l'ignorance quand il s'agit de quelque chose à quelqu'un qui aussi espère et spécial d'en parler à long et à large. Moi personnellement, j'ai reçu des bons témoignages, Yaye. Moi personnellement, j'ai reçu des appels de part et d'autre. En tout cas, il a travaillé avec positivité, il a travaillé avec réussite à fond. Mais pour découvrir tout au long de cette émission, il s'agit d'un guide spirituel. Azamouan Bakombo un peu varié.
un moment donné, il Obama, un moment donné, il Abdoul, un moment donné, il Koroy, un moment donné, il les gourous. Pour découvrir, je pense bien qu'il est déjà sur ces plateaux. Le moment est venu pour moi de saluer cet invité. Il s'agit de Obama Abdoul. Bonjour. Ouais, bonjour, grand journaliste. Hein. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, nous avons besoin de ça vraiment. Obi ke ilo ko bangi sabato bolanda biso. Non, o ezali kinkolo. O ezali kinkolo, o ezali masque milimo, o ezali kinkolo, o ezali kibomboka na ngai. O ezali ki chef coutumier mais o ezali kinkolo. Donc mutako banga ngo pourquoi? Iloko ezosunga bato, o ezopesa bato kimia. Pourquoi bato bako banga ngo? Avant to excuser liwa kutu abanga kango te, cimetière babanga kango te. Pourquoi ce ko banga iloko bakoko basali? Bamtanga loba. Liwa banga ngote cimetière banga ngote siko banga eloko mbanani bakoko basali. Donc bakoko basala yango. Bakoko kasi ezali na réflexion ba elongi bakoko na biso. Et voilà, Obama Abdoul, moi j'aimerais bien qu'avant d'être vraiment à vif à sujet, n'ayons la question moro boye, n'angaye na tout nayo. Est-ce que kindoki sorcellerie, hein? Na français ba benga sorcellerie, mais est-ce qu'on a dit nga kindoki? Na magie noire, rouge, ba magie blanche wana. Moi, différence c'est ça là. Bon. Sagesse wana otuninga ezali sagesse ya bato o mususu ba o ba pratika makambo wana parce que neti pona biso tozali na concurrence te. Kindoki ezali eloko oyo biso ne tokangaka bandoki na butu. Ba magie biso peka tokangaka bango. Donc biloko tu wana do ba différence ezali parce que pourquoi biso tozali pona ko guider ko sunga bato. Mais bango siko ba magie ya magie noire, magie rouge kindoki ezali pona ko boma ba âme ya bana ya Adam. Ozomona yango do eza iloko mubako okoki okendela mutu azali kosala la magie rouge mais lobi nango akopeso esengo mais lobi nango ekozala na ba conséquences. Donc un peu ça. Ozomona ndoki ya mayele basaka lisusu te yango muntu yoko découvrir kinkulu. Bandoki ya mayele kinkulu ezali plus que makambu tozali kosala kinkulu yango donc kinkulu ezali ba sept o ya bakoko ya banzambe ya bakoko na biso avale lo basala ba yona tunyo kasi yango tangisa makila te kinkulu wana kinkulu ezali naturel kinkulu ezali monde ya bakoko na biso ya mboka na biso. Bamboka ezala banzambe nango bamboka ezala banzambe na bango so biso banzambe na biso bazali bankulu bankulu te obo tomona bakoko moko te bankulu bakoko ya bakokodolo na biso ba o babanda mboka oyo babanda mokili oyo do bango nde tozali ko se représenter parce que baboma batu te bayeba ka baboma batu te bazaki na bolingo kosunga peuple bazaki na bolingo kosunga bandeko na bango do un peu ça yango muntu zongi na kinkulu parce que kinkulu nde yango nde esali ke to te bamundele asala télévision kinkulu esali ke basi mundele asala téléphone et uti na kinkulu na biloko ba yiba biso dans l'époque et pas na biso mundele te kasi mundele so to longole biloko na biso o ba yiba biso so ba longole biloko na bango ba yena ngo kasi bango ba koza na sagesse te donc basation d'intelligence donc iko simba les choses te oui parce que kinkulu na biso si ba teka yango siko biso siko to yeko lukwa to la musaki nkulu wana to valoriser les susu to sekusa ba koko na biso ba o ba belela ka susu te teke yango nde na yeko belela ba koko na biso ba mama oshimili to yeko belela ba koko na biso ba kandar to yeko belela ba koko na biso ba ya ko sunga nation na ba o bazali na ba difficulté belé. C'est tellement parfait mais j'aimerais bien qu'il a abordé vraiment aspect moroboye et qu'on permettre biso tout fungwa mamakasi vraiment tout au long de cette émission. Ndeni oyeba en tant que guide spirituel ba kete mwana wazana kindoki. Et mona na ba symptômes. OK. Ba symptômes ezali ta mususu yo ozali neti ngai ndi na saboye mutakotala nga na munza moni ba iloko ta mususu iloko ezali sini na nga ona chana munzu biki na kotala butu na comprendre que mutola kolinga nga sute do soki lelo olungi omona ndoki bulamuki ya bozali na bino likambo te na ndeko nota mususu camarade na ota mususu patron na bino te dans les villes ka okemba moka yinio yeba yango ya kindoki do dans les villes kaka dans les villes yinio usantika buna tongo na ngona zali na nga na fièvre te mbala moko fièvre moko gravité et memi otilo hôpital ba no dépasser ba mbongo nyonso zali sorcellerie to benga ngo inconscient kindoki mususu oyo ezalaka ke olamuki na butu mbala moko te koto paralysé ekanga genga kindoki mususu ezalaka ke lelo mbala moko mango baluki mbala moko okesa la accident okufi ndepeza parfois que te mobile ba expliquer sur pour terme ezalaka que parfois mobile accoucher pena mwasi mususu moko bo esongolo mpakala le bilo na tonga ki ndebe balongole musala kasi te wana eza kindoki te wana siko ezali envoûtement spirituel. Ah OK. Envoûtement sur la nature ya monde ya bakoko ya monde spirituel ya ba esprit impur. C'est ça, écoute quand même na rapport. Dans les vidéos moi c'est que toko lobi na tongo na mobile na yo simbili société. Pourquoi tant mosusu
envoûtement ne ko circuler ya inconscient na ba to musubu basana ba kindoki bango ba milinga ba ko bandoki pa na ulia ka bandeko na bango ba leka ba camarade na bango bazali pozana mutu musubu na ayibi pe na ngana kandoki mais akoka te ko tika kindoki wana ayibi ke so na accepta ke comme na ngo comme ayibo ka bumila bango bantu asala ka ba destruction abu makabatu na ba inconscient na ye asala ka mabe mais yemo ko sala joie pozana mutu musubu likambo zo pekise ya so mona malamu. Et ça, la ronde, parfois, tant que vous en avez client, je l'avais même signalé au début de mon sommaire que Nazoba témoignage tellement ébélé. Voilà pourquoi ton GGP bon, Tobé, t'as vraiment ma solo, monsieur, sur à long et à large. Tu te sens comment Nabato va témoigner bien pour Nayo, mais Nabato jusqu'à là, va douter pour Nayo. Bon. Ngai tina bandi mokili oyo ngai pete mutu liboso na yeko pesa sango na message na kati ya mboka na ngai ya Congo de la RDC Congo mutu nyonso aboya kina mokili voir même Yesu aboya na bango ye na biso ba congolais alinga kaka ndeko azali na influence congolais apesa kaka confiance na mutu azomona loka yende azana ngo ozomona mabe ya congolais yango wana donc mais par là qu'est-ce que tu veux dire parce que c'est absurde quoi congolais alinga kaka eloko oyo influence congolais alinga amona mettre moko na TV alakisi ba mapangu ba biloko bele mituka na ye ngana pesa ka bakisa mbongo boso sala ka boyi bango nde ba congolais bandemelaka na muntu azoya na kibo bangi nzambe parce que biso tozali batu oyo tozali ko banga na nzambe azali kinkulu ezali ko se représenter na kombo ya nzambe pungu to lendo mvangi nzulu mvangi ntoto pungu nzambe ya pungu ezaba nzambe oyo ya ba katolike te ba Yesu te nzambe pungu to lendo mvangi nzulu oyo alinga te ko sambela na ekelamu so tango biso tozali ko pesa message na mutu mususu asala ba problème na ebele mais vika yebike ya kenda ya besika mususu ya mona makambo te akomona kabiso tozali les mêmes plumage osomona ngo voir même payer Yesu tango abandaki ko sala miracle batu bele bandimela ki ete mais na suka nango batu ba comprendre que ya saki mais messia donc ba force quand même non messia messia par rapport au christianisme na bango et pas na Yesu asala ko la ngai et pas nanga azaka Yesu makambo na salaka oyo yango pe Yesu asala ba spectacle no songa na sala na vie na Yesu asala yango to pe sa prophète il faut que raison alingara Branham plus que Jésus na lobi boye Yesu makambo no oyo asala nga les gourous du temple na sala yango yona bika cité d'une part tu pour personne raison tu peux s'appeler il faut que raison parce que il faut que autre le moko bango nyonso wana bazali bato ko bunga kaka soko teni na banzembo na bango nyonso bakumisa kaka Yesu ozolanda okay nzambe alobi tango ngana sala mokili na ngai jamais na sala ka Yesu na ngai ozolanda ngai moko tango nzambe nesika na uta na yeba te na ndei pe na sala bino pe ye moko miyebi ezali ne miséricorde ozolanda doto ko sangisa nzambe na ekela mote Yesu azali moto nzambe abimi na libumu ya mwasi abimi na impurité asala ko la biso kaka mais makambo ya asala kina kondima na ye yango esalaki ke nzambe alinga ye mingi atendengo yo zaona soki oza mutu ko banga nzambe yebongo okuma na ba onction moko ya makazi mais ko banga nzambe ngo ezala teke okoloba te na pasteur intelligent na koma pasteur intelligent banga nzambe olobite nzambe ya likolo na ya se nzambe na biso ya bakoko osonda nzambe ya bakoko na biso parce que afa biso to salema nzambe asala bakoko na biso osomona ngo tango to kosenga bo nzambe akosani ni akokokisa osomona ngo ka journaliste do makambo ezeli ebele wana ya koloba mais mokileza kaka mistake ka journaliste mokileza mistake comme tu l'as dit mais ba oyo bazana ba difficulté na ba oyo bazondima te esengaka nde komeka soko omeki ko comprendre te do ba meka taka nazo bandela numéro na plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 na oyo azana difficulté amona ki atambola azwa solution te awande les gourous du temple parce que les gourous ça veut dire puissant les gourous du temple maître Abdul parce que Abdul Koroy et Simba parce que ça va titre ils ont la pété ngana lata ba pété kana lata na nzoto teke je suis le fils de Soni et Choyomo boyoma parce que talaka muntu afana na Soni et Choyomo to ba grand mécène na mboka oso tala bolamo obiso sala na mboka oyo mais mutu muso ko ya na télévision ngana za mutu bo eso na salibo yango ezobebisa musala na biso na basali ya nzambe bazoye basusu te malamu ne mabe bazali wapi yango bande ko na biso babindi ko souffrir siko to yende ko bigisa bande ko na biso congolais bo basala ba difficulté batambola la banga ba marabu bakendela ba bene ba simba te ba yana nona kinkulu eza kimboka na yo
ozala muluba ozala monianga ozala mutetela ozala nani zongo na kinkulu na yo bakosengela yo bakoko ba opesa oza posa na yo. Tellement parfait. Donc Obama Abdul Koroy et Koroy. Et la question moi cela vient de Andy Bopinda en tout cas le simplificateur et Angwana Abina Tunayo et ça la rendenge ni parfois aux yeux clients mo mazana esprit à agitation. On s'alessi la kaka mbala moko. Na yezwa makaka mbala moko. Par conséquence dans les aranini kokena msala na agitation na précipitation. Bon, yango ndelo ofana lo merci vraiment gars je la question tuinga. Moni ya liboso na koloba mutu azali na agitation yeba yango biata so salele mo salele ko simba te. Oh comment ça? Moni mutu azosala likambo na agitation azomiye baneti makambo azosala parce que ça na bato ebele pende bazana ba contacter ba maître spirituel mais aux autres contacter mon maître spirituel na kamoko oyo zanango mais ozoe bateke ka wana po il faut ce que maître spirituel a faire comprendre ayebiso utilité likambo azosala parce que ndengo zaona yo muntu obotamina libumo ya Dana F tengo yo monite na ya pe na ndeko nanga oyo azalika abotamina libumo ya Dana na F sikoyo il faut apprendre kaka connaissance azolobela yo ozomona parce que tango yo yebiki ozoboma muntu te ozoteka muntu te tango mususu bako esprit akoko yebiso te yaka na $1000 non esprit te mususu akolobete ndeko nanga ya mombali so de papa nanga po musano yo atteindre na ndengo ozolukela ngo sometimes mususu fo suma ngombe uso fo so bata mususu ebuele mais so ngombe so tango ngombe esprit so bazo esprit jamais akoki kosala mabe omonte on to bomaka ngombe ndebe ba misima bomaka ngombe na tango ya kareme osona na tango ya kareme na mokolo ba idi wana ezala ki ba pesa ka ba bomi de la célébration ezala lokola sadaka ezala pe sadaka o na ba prophète na biso ba pesa ezala na prophète na ba ta ba bible bona ba kombola bango pe na yokima o anga sacrifier moi ane mais nzamba lobi bien longola mwana chanini cha meme osolanda do sacrifice ya ebwele ezali sacrifice euta bandana bakoko na biso ebang sakate parce que pourquoi eloko ni comment ko bang sango parce que tango christianisme yaki et ko imposer le kuta ya christianisme ya Yesu Kristo nde yako sala ke ba mona makambo ne zaka mabe ozolanda est-ce que tango ba bremba ba pesa ba sala ba mbeka ozolanda est-ce que retour ni esalemela parce que musana musala ba procédure nango pourtant muzo mutu ayina compagnie tango soumettre abdu na posa na comme directeur numéro 1 ya compagnie moko intel pourtant monter tango sous coup d'état ce qu'on a en salle. Ok, on peut faire exemple moi. Voilà, coup d'état on monter en ndeni. To teli bola ma mutu na salaka. To teli bola mo na yo. To comprendre que musu solo le comme na poste na musu ba o bazana sima na o ba ko sala nini ba ko vivre bien. C'est to teli te musu ya za mutu ya mabe. Kasi to ko pisa mo salati. To ko évacuer pour balancer bola mo na niveau na niveau spirituel. Kinkulu ko c'est que les autres détecter mutu za mutu ya mabe na mutu za mutu ya molamo. Yango mona ka mutu musu za na temple azo ko so mettre soki osenga makambo nango so simbi na ibiti nini ko selo azo sala ka sala flatterie azo yeba tike makambo azo sala yo zo sala ka mbango yango mona ka bato ebele ba kota maboma na bamboka oyo yango mona ka ba jeune ebele ba saka mingi maboma. Pourquoi jeune azaka maboma parce que jeune asinga kosala likambo na presse alinga kateke alanda makambo représentation so meko ibise photo sala boy mbala moko lobate ametona azali kuta esko alianga mbongo OK normalement ba tala siko mabonjo ba mindimba pesa ka chaque jour na ba pasteur na église na bango siko makambo nini o bamona ka o babengana ta ba pasteur ozomona ngo siko moni muto aneti azo yepa nanga aza muto ba palpitation na sala ka mosala te et comme là on peut déjà comme la parenthèse mo boy et comme là na peut-être sur le mot et comme là déjà que aux UP moto aye au sentir que te ka o esenga que te fana lukana senga aide ya guide spirituel monsieur bo sangisa mayele non ngamo onde na tikala numéro 1 parce que tango tabernacle mokolo nango soni echo moto nga kufaki tango descendant ya mutu mususu akoyo ko songa ta famille na famille na bango te ngai nde abuna hérité ke biloko wana do tabernacle na tikala ka ngamo le sel donc soni echo mo atikela héritage ya makambo nyonso ya temple tabernacle pour défendre les forces du mal tout qui tient ba yebi yango tabernacle pour défendre les forces du mal mais babi mikolo ba artiste comédien ba lo kabino fort koluka biso par rapport très beau travail na bango non ngana senga déjà non moni grand journaliste au moni makambo saka ba émission te lokola ba émission ba to mosusu te to solo la ndemo bien voilà mutu ko mona ngabo baladi banzamba la menasaka na ndenge moko na yo donc ndena lati bozaka ba référentiel ya image lelo na leka pe na ba chaîne ya ba voisin mosusu na pesa ba message batenia boulot na mo senga boy non mais non oui ça teni mais mutu musu ko mona na ko gede pa na été OK mutu zo boya wana yende azana ngo mais mutu zo mona kola yende akopesa nga yango OK yende azokona kubomaka yo mabe ya congolais yango wana ya mibale ezali ngana no ça déjà na ba oyo basala ba théâtre na no saka jaki baliwo ebandeko yaka
nazali seul maître oyo annosaka ke bacomédie bana kokufa wana natani yoka on va payer disons omoni soki bawe yoka na yebisa yo non moni on azobeta eza histoire vraie parce que pour Chesco soit ça en vie anga beta ngo bazaki na petit mo benga sabe monta na prévoyance na kauka ba isika ba ko sala ka ba tournage na bango mais on azoyebisa yo avant Sony tant avant Sony akufa. Ça peut faire parce que Chesco quand tu as place moko na yo na prévoyance et pas temple ya maman Agnès na kauka wana na mabaya voilà ye mutu nde ayebisanga Abdul apo ayebanga ye mutu nde ayebisanga banda ko sala ka ba émission ba yoka message mutu salama ngamo ya Chesco ayebisanga yango après yo pesa message était non après makambo wana na pesa ba message na lobela yango ke ba comédie ba ko parce que chaque fois na lota ka bandoto ya bato. Mais en tant que guide spirituel, en tant que guide spirituel, qu'est-ce qui te traînait ou soit te freinait au Lucatiès quoi qui moko artiste comédien ou me ko partager non tant on peut accompagner ma maladie na yona na zaki shuna ki chassate je pense que na komina ba voyage belé pe tant so e chomo ndenga kufa déjà banda connecté kamaka osomona ngo ngana zo biloko temple ya kitsango matadi osomona ngo do yango de salaka bongo to kutana les choses na yoko yoka mama message akufaka osoko pona ngo pe to zakana papa maso ko to zakana ina matadi ndako na biso papa maso za place moko na lobaka yango ba fifi ba fifi bango nyonso ba théâtre wana na pesa bango ya boyo kutana utu ngana bango ya boye omoni ba nyewa tant zo bisa ya il faut que vous na protection hein c'est-à-dire le roi souffre le roi tant yo ko beleke il faut que vous na protection ya omona ngo mabe OK biso kotaka ba je wana te OK bazaka ba place bango bakenda kuna yango ni bazo kufa bango moko comédie bazo kufa bango na bango bazana ba isika na bango o bakenda ko zo ba délai na bango ezali espérer toki na gauche toki te ba délai na bango oko vie na bango ba isika bakenda kande ba yango nde omona ba kufa a bientôt le soir omona zo mutu muso akufa lisusu ba place no so bakenda wana ba place mozindo non na ko senga bango ba luka ngai te yo kana ibisa non grand journaliste tangi nanga comédien moko nini ya mwasi na mobali o basana ba tipo aso na protection ba chile poisson sans jango mutu azali on ko yeba pété hein mutu azali te donc kufa ikoya mambo ikoya ebele na ba oba ko sepela na biso ba ya to bigisa bango tabernacle ezali wana pour défendre les forces du mal na bandeko nyonso o bazali bato art ba musicien dès que boyebi ki bozana ba difficulté boyoka ba bino sonité parce que motema nanga ba secret onga na bomba na bimisaka yango te pour ba mission ba secret non nazana mambo na bango ba secret na bango OK parce que nana ba secret na mambo na bango parce que fiki ba lobaka bien que makambo spiritualité ata leta basambisaka yango te ezalaka ande osomona ngo ezalaka secret ya bino mibale nde botetaki mambo na bino nazo senga la bandeko nyonso ba ibiki bakosama na mabambongo boya koza nkumbi boya koza bankutu bandeko nyonso ba ibiki babalaka te babotaka te na bandeko mususu pende ozawana ozwa ma maladie moko boye incurable esilaka te na yo ndeko mwasi posa ke mobali elongwa yo dans les vies ka posa ke mobali elongwa yo attention za mobali ata mutu mususu pe aza lesbienne te mais ezana mutu mususu aza na ndako na mwasi na ndako mais posa mobali ezalaka te ata soki basala mambo na bango mais posta wana ezalaka lisusu ezali maladie oyo ezali réclamer na kati ya monde des ténèbres biso sikoto ezali contre monde des ténèbres osomona ngo parce que monde des ténèbres ezali monde ya lokuta ezali monde ya mensonge siko vike biso tozali bato ki nkulu parce que ki nkulu na biso ezali ya kibukoko na biso tokobelela bandemo ya libanda tenele bantu so baloko to benga aigle to so benga madame de la toilette o madame Jacqueline non awa ndi tobelela ndi banzambe ya banzambe parce que mama oshimile la lobby mutu nyonso oyo akozana na posa lisungi na ye oyo akomela kaka mai ya ba rivière na ye akozana na solution na beleli na bandeko nyonso ya ba théâtre yo ndeko yebike ozalaka menacer na ba camarade na yo usoti na ndebo travail ka bato bamona ko obrilaka yana bato mosusu balukilaka bato liwami na ki inconscient ezala ba comédie belé bazo kufa mais yete akile luka makambo wana ezata musuno muninga na oyo anviaka indenge azalelaka mbala moko akiko lukile kufa OK uzomona ngakile lukile kufa yango kanga ntoto tendelo baki wana OK ana facilité presque nde bazana bango nyonso baza basumuki bakina na babar bakina na baboîte mutu moko te Saint Esprit kozana na nzoto na ye il faut zonga na bakoko na yo bakanga yo nzoto parce que nzambe alobi bietake adana F basaka le sumu ya rapport yeba yango bike nyonso oto zoligo mona na masumu na mokili oyo ezali réclamer et pas ya Lucifer siko yo pende ko tango munke Lucifer azali ko bondisa yo kende na ba ange kende na banzambe ya solo ile ko nkulu na biso bakobundelo bitumba wana
grand journaliste ça m'a belé zoli kana monde. Ça c'est quoi vraiment qui m'a moisé belé en Boloba. Je pense que Mbala Simatoro que ce soit long et large, toi aborder d'autres sujets, mais vous avez proche que les musiciens, je vois déjà toi on a des dates il y a grand concert, notamment il y a Fali le 29 octobre et puis Héritier Watanabe, il y a Tembe, on a concert le 25 décembre. Est-ce que faut déjà baya pour na makambo posta douaneza facilité quand même. Et t'es qu'un nazali guide spirituel, nazali monoko ya banzambe miso ya banzambe, na koki ko sala promotion te na ba musicien oyo te mosusu epa nga. C'est-à-dire na miso spirituel mo na ndeni. Non, ezali bitumba. Bango ba yebi ba place o ba kende na ba loge na bango ya mabe. Ngai na koko encourager te bana nzambe ba o ba sana ba loge ba ko te na ba loge ya mabe na ba sentiment wana parce que ba kufa ezaka ba na ba bloc wana. Uyebi kala ba concert o le ka ya ngé 4x4. Uyebi ke ba to ba ko te na ba stade sana ba to muso pe le loti le lopi ba baza so invité ba koti na bibi ba koti na kati ba morgue ba koti na ba cimetière. Ezali bisika o ya ba sacrifice. Ozomona on a ko encourager peuple te ba kende na ba stade. Mais nous avons un petit peu encourager parce que si on a encouragé, c'est que nous avons encouragé le diable à qui nous procéder dans bana ya Adam. Mais ce que sécurité ça nous assurer. Yoka, sécurité c'est un problèmeité. Ma cambo de ça dans le monde spirituel. Sécurité c'est un problème été. Ngai inde na zolo baté ko nga fona sala bango makambo non. Na sambela kaka itaki basali ba artiste mboka na biso basala nini. Donc automatiquement non. Pourquoi to sala trop héritier ba no répéter pas na biso na Milouz. Aux récompenses. Mais non, on ne répéterait pas homme na Milouz. Tout le monde a yebi yemoko gogana yebi. Ozolanda yemoko a yebi na bakisi njoka bango nyonso banoya ko répétaka na Milouz. Tout le monde nous omona ba kota na kati ya ba yebi. Donc ce qui les autres ba soupe pourquoi na se donation na musicien parce que kufa ya grand maître Sony et Chomo bazalate. Bayate donc regretter mais mutu oyo na mona etake artiste comédien c'est ça feature ça ala taka mazamanto mona ya mwindu ayebi mokolo yango tozaka na bova tito sana major Ousmane bato ebele beto sana na bango wana mais artiste musicien c'est ça non bato bazalate do fois ba fali ba yate mutu moko azalate mais non ça contre-temps au moins c'est contre-temps yango moni ke biso ba les guru to biso to yebinde ba bini saka ba album ba disque biso to yebi ndenge za po to pesa joueur makambo biso to yebi biso to yebi yango parce que biso za ba mettre internet te biso za ba mettre oyo to bimina na fara to bimina na nzoto boye ke o to travailler match ba ilima na matadi ba vita ba imana o to travailler makambo biso za ba to moko boye o meli shimbo ki bi ekoti Usuko kwa nango umilika shimbo kitango esini mamoko biye kodi neti ndena sana ba shimbo kinango yango eza ba cigarette eza ba cigarette umilika shimbo ki pa biye kodi so de uzupe na papa uzupe na niao so de uzupe na mbwa usubelier lobi makambo coach na ta terrain pa biye kodi amputima do biloko tuona biso to bando sala ngona matadi non on peut ça ba tactique déjà ndé au travail ba makambo wana siko vike to yibi makambo yango to komo kotala siko kaka ndé makambo ndé komo okendele parce que congolais apesa kaka mutu ya confiance o azala ba Nigeria o azala ba Benin bango ndé ba grand maître bandimilaka o ya mboka na biso te bango bandimilaka ba chef coutumier o balekaka o batekaka mabele bakoma bata politique biso siko to boya ba politique to boya biso to komo kosunga kaka peuple congolais azana problème mabota akoma impuissant o balaka lisusu te ozoka so mukanda te vino ekoma compliqué banda okenda poto koma kosalela kaka basi kuna so di mwasi akoma kaka ko bomba yo mobale soko ko bomba mwasi te biloko to wana ezali ba karma moko to so benga ngo inconscient na ba peuple congolais pourquoi yo ozana banzamba kinkolo tango yo ndeko voyager na mboka ya mupaya yeba yango beke okeko koma procéder na ba esprit impérial ya mboka wana yango mona bato musuba kenda poto ba 25 ba 30 kwa kozonga na mboka na été et puis azoyeba iloko ko sala te parce que pourquoi azali procéder na makambo ya impérial ezana ba jeune fille mususu ndeli ba landa ngala ba télévision boye bazali na nzamba sala na défaut te mais so teli vie na ye na ndengi ba ekombe melaka o mona pena ke mutu na vraiment azali procéder o mona ki ndumba bande kangaye o moni ba bimaka na ba mibale ya bato ozoko pana ngo o moni ka vie na ye sala kaka bien te bango bato yana na zobengisa nde baya omona mutu mo babokele paralysé mi yeba pese utate okomona ka boyo mobali okomana problème ya motema vous opérer au motema est-ce que na kala bakambo ezalaka te ozomona ngo biloko tuna tozali ko telemelango mutu aso AVC kindoki mutu azana diabète kindoki diabète sila kate okomana condition do biloko tu wana nde yango to yeko tusungula nation yo mutu na poso komana mbongo okosama na ba portefeuille du bonheur ça n'existe pas awa nde kinkulu neti minute eloko eko sanza bembongo kandenge zawa isanji bembongo kandenge nini quand même oh mais dans une eloko eko sanza bembongo sur la cigarette ça qui était
filmer le pas. Nete loko iko sanza mbongo nde na zabo. Benda sana ba cigarette quand journaliste benda bien osa ba cigarette. To sana ngo awa. Oh cigarette on sala matite bimisa biso na. Nani na biboye cigarette ezali a première appellation ya ba kulu na biso parce que ba kulu na biso na kala matite ya tabaki. Donc ba no kanga ngo bien que un bon guide spirituel ça moto puis parfois peut faire le cas filmera. Mais non parce qu'un homme spirituel un vrai homme spirituel il faut filmer. Parce que quand filmer les lots non yoka non neti pona nga na place nazola initiation ba koko na biso ba no filma kami makasa na biso ba tumba ko wana alingi ngo mo likasa moko ameli azu concentrer ba nzambe na ye biso fe foto landa likolo wana ozomona ngo parce que likasa ozomona oyo euchi na mboka na biso parce que oyo yesa neti nini na bino vraiment bon quand je reste benda non parce que bino bolingi tembe trop soki pe na sali yango soki pe na sali yango soki na sali yango soki na sali yango mutu musupe akoya na television ako sala yango yango muni te komi na confusion baso e batia malamu bazali nani ya mabe ezali nani siko nazo senga kana bandeko tolandaka ba spectacle tozali batu moko photo bangaka nanu nzambe omuni tabernacle ezali esika ya kobanga nzambe ya kiboboto nga soki mutu ozoya koluka likambo epa na nga na ko protéger non po kota na kati ya monde o teke oza musumuki spectacle za musala te tozo senga nde confiance na ba papa ba mama ba o ba yebike bozalaka na ba problème incurable voir même na Congo na ngai voir même na ba partout vous êtes dans le monde États-Unis Washington partout quand bozali o ya yebike azalaka na ba problème ba bondisaka na monde ya butu yaka na kati ya tabernacle ça esika oyo ba nkulu na biso ba bondelaka ba oyo bazali na mai na makila na nzoto te banzambe nde bazalaka na makila na mai na nzoto te bakobundela soko ba biso tozalaka na makila na mai na nzoto voilà osomona ngo ka journaliste donc ya koloba mingi ezali te oyo alingi kuma na mbo parce que yana bato ebele balobaka balika na télévision ngana apesa portefeuille di bono so tali pe yemo ka sana ngote so ya mon congolais non ça n'existe pas balukila ngona mindele so ezalaka so disa so ezalaka c'est ça ba magie noire ba magie non ça n'existe pas soki lelo muntu ake epa ya nganga yebango bese okoboma bato so za poso ko mbongo se oboma bato so zone ki nkulu te pe ki nkulu na ko peso makambo pe obomino pe bato te oh ah bon oui. Donc, yo musala no c'est que ça sort de l'ordinaire. Non, kasi non, yo kana bisa o kasi. Eza na batu mususu ba wela ka ba intérêt ya mokili. OK, un homme spirituel, attention na zanga na mbonga malunga te, mais soki na to sunga batu nanga, yango dia richesse nanga. Parce que ba oba na ko kabila kanga, yango ne ko fifisa kanga. Na ko ngana wela te. Na ko ngana kini na lukuta te, il faut na kini na vérité. Vérité nanga mokolo ezali yana mutu mususu pa te papa ngana na maladi mona umela kala. Na gouvernement olingi opostile bako voter lo to bakoko banzambe bako voter yo olingi des années ala ka député chaque mandat bako voter yo kasi ko sunga ba o bazana ngote parce que tabena que zo senga nde lifuti sunga kaba il faut défendre les forces du mal les forces du mal ndi tozali ko benga ngo guerre vouloir kateta emebrika parce que échanger visage non yeko sanza ka mbongo sikondo do fandi awa te nazo caméra na ko benda do yango yo ouais $110 yango est-ce que ça va changer mon père ouais ça bika rosé sur la ligne benda vraiment benda ko izambongo uti awati na basuki bakoko na ngaiti donc na basuki bakoko kasi te bakoko na bango bazali ko sala makambo bango ti yebisanga ka journaliste siko na ko sala ndeni bakoko yango na lakisi ke mutu kana posa kokoma na mbongo ebele aya epa ya banzambe ba opesa ye parce que biso awa ezaki nkulu ezaki lokola fa umela l'occasion apesa numéro pas téléphone na umela kana sala ka bote banzambe ba umela ka te na oyo ezali au secours ya ndeko da yo ndeko za na posa ya mbongo na yo ndeko za na posa au vivre bien au fêter malamu na yo ndeko olingi na kutu mbongo kaka te parce que na monika journaliste lelo na oloba na vie po mutu olia fo mbongo yo po mutu na vie po oui quand journaliste pour s'organiser la vie na vie po oluka olala na mbeto ya malamu ata musi moke bido tout ezali kaka mbongo po olinga mwasi mbongo po mwasi kitoko po landa ye fo mbongo mwasi kitoko po yo alanda mobali fa mungu kaka na mbongo donc po yo za po que le domination et pas ya mutu moko quelconque il faut ça kaka na mbongo po babi ki sono hôpital il faut ça kaka na mbongo po bolia na bana na ndako bana baza na bonne santé za kaka mbongo liboye banani oza na propre il faut mbongo so za mbongo te siko vivre ndenge nini okubima na balabala ndeni okomata na transport ndenge nini. Profite de l'occasion de donner ton numéro et ça fera plaisir à des gens qui nous suivent à travers le monde. Merci na bandeko no so bolandingai. C'est moi le Koroy le gourou du temple. Obama Abdul Owe Ransonia Bokaka, c'est moi, le gourou du temple. Numéro de téléphone est plus 243 89
71 42 027 plus 243 89 71 42 027 wana ezali numéro nanga ya WhatsApp. Non, numéro nanga ya wana ekangamaka te ezalaka 24h sur 24h. Na yo ndeko zali na ba problème, na yo ndeko vini ozo changer te, na yo ndeko bazo bundiso na musala, babwakelo maladie na musala na bino esila kala lisusu te, na yo ndeko obengisa mwasi na poto mwasi abalokela yo. Oketa mususu mwasi na pe makambo asala ka ezali nango na ki inconscient. Tozobenga ba inconscient nyonso ba yebike bazaka na ba problème ba miye bakate boya na kata tabernacle. Boya na kata tabernacle parce que tabernacle ndi ekoki kolongola malédiction, ekoki kolongola kufa liboso na bino. Kufa ezali ya Nzambe. Kufa oyo mususu tozomona na mokili oyo ezali préparé pa ya Lucifer. Nazo senga na nation na ngai oyo nyonso ayibike azali na ba problème mobali okoma impuissant, mobali da levido la muga boye kaka peni na yo ekonda mbala moko basi basepelaka no susu te ezali ya biloko moko oyo ezali ko bomba mabala. Non parce que yango ndezo bomba mabala. Yeza mutu mususu Nzambe asala azana nyonso meka sezaka likambo ona yango nde dérange kaye. Suka luka ba solution ta mususu iloko na ta mususu ekoma sanctifier et simbaka te. Parce que docteur a yoka sonité net nga nazali docteur inazana droit ko loba biloko tout. Oui, c'est ça. Yo mona mwasi ubimaka makila ba période no yango te me ubimaka makila te musu monde éternel ba okoma programmer makila ona okoma ko salela ngona kati ya monde éternel tozali na ba kawana. OK. Osomona ngo izana ba kamu mususu muntu ba choma maladie ya opération ya kindoki ya butu ba leso ndikila ya kindoki. Ndikila baleso maladie moko ya kindoki kaka soki ba opérer kaka fo kufa surtout na ba temps on to komi nango na bandeko nyonso nazo senga bino basenga ka protection na mutu ya mokili te mekasi basenga ka protection epa banzambe parce que bakoko na biso nga bandoki bano chaka loko mona ta misuli ndala moko koko lobango makambo tango ndoka lekaka na butu fa koya wana ezali ba protection ezali naturel ya bukoko na biso to sengi nation na ngai na sengi ba joueur na sengi ba musicien na sengi ba théâtre na sengi gouvernement député bolingi bo postuler na 2023 olingi osunga nation pite malamu azana posa postuler asunga nation yaka banzambe bako voter ata so sali propagande te yebango kombo na ekobima kuna. OK, j'ai vraiment eu des témoignages, des bons témoignages même. Voilà pourquoi Najaki bon nazong ici encore une fois de plus dans cette belle chaîne pour essayer vraiment yako passer un message important na ba oyo jusque là ba appel sous ba problème et je pense bien qu'avec Obama Abdul à Zawana mieux placé, il a donné son numéro et puis je pense bien que bon ben avec plaisir vous qui avez des problèmes n'hésitez pas. En tout cas, il y a beaucoup de détails à Pessi. Donc, qui coule, tant que terre, qui coule, besoin, qui bon coco, machin et tout qu'on sort, et ça sera super bien. Merci beaucoup de s'abonner, merci beaucoup de nous laisser vos empreintes de commentaires, positivement, négativement, en tout cas, avec douceur, ça nous arrange. Merci beaucoup encore une fois de plus à vous qui nous suivez à travers le monde entier. On vous aime bien, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye.